losako na bana ya RDC wabino molobeli ya mboka prophète King MB Élysée sentinelle ya RDC la voix de sans voix mingi botunaki nga likambo ya ndeko na nga Tchakudia na oyo elekaki na Denise Nyakero na Biselele botuni nga bamituna balobi sentinelle yo lobi nini tolingi toyeba likambo ya ndeko Tchakudia oyo aza na Londres alobaki bosolo to akosaki me nakoyebisa bandeko ya Congo boye ndeko Tchakudia azali mobundeli ya mboka De Gaulle ya RDC lelo nga nasali investigation nalobaki na kozongela bino le prophète King MB Élysée guide de la révolution congolaise lelo na koyebisa bino makambo ya somo Denise Nyakero molongani ya Félix Tshilombo azandumba moto amema ye na mikili na poto ezali nyoko alongo amemaki ye na Londres Denise Nyakero aye kozwa mobali kombo ne Jérôme bavandi na ye na Londres mobali abimi na tongo ndenge bana poto bakendaka misala abosanaki eloko azonga na ndaku azalaki na fongola afongoli ndaku na mbeto oyo alalaka na Denise akuti Denise na mobali mosusu ndeko Jérôme mutu edoka aza na Kinshasa Denise Nyakero azali otobengaka mai ekufela mbwa mopaya nde mutu amelaka yango nayebisaki bino mbaleleki ete Denise Nyakero mobali na ya yambo ezalaki moto aliboma oyo adevirgeaki ye lelo na mituna botunaki ngai nasali 3 semaines ya investigation Denise Nyakero abimaka na Jantini Ngobila Jantini Ngobila nde makangu ya Denise Nyakero Denise Nyakero asaleli ye parti politique ACP na limete en diagonale na parti politique ya IDPS Denise Nyakero azala makangu na yo oyo azalaki na liboso Didier Budimbu asaleli ye parti politique AVC kaka ba A lelo yo soki ndeko Tchakudia lobaka bimaka na Biselele pona nini basala ba arrangement na Biselele Denise Nyakero asalaka na mwasi ya Biselele mwasi ya Biselele na mwasi ya Ngobila bazali leki na kulutu Biselele ayebi malamu abomba secret Denise Nyakero akendaka mingi na ndako ya Biselele ba garde corps libanda wana Jantini Ngobila sa yaki 1 heure ou 2 heures du temps aza na chambre ba garde corps ndenge babanayi komona Denise Nyakero la rwandaise tuti akendaka mingi epa ya Biselele ba voyageaka na Biselele nzokande Biselele azalaki nde couverture ya Jantini Ngobila Tshilombo ovandi oyebike mwasi na yo azali kokouche na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbo bakangi ye na aner Denise Nyakero abimisi ye mwasi na yo abimaka lisusu na Jantini Ngobila azobima na baninga ya Denise Nyakero Denise Nyakero auti kogangela ekala mingi te mwana mwasi oyo Sylvie Mulumba mwasi ya Peti oyo Joki Bonge Denise Nyakero oyebi outi kogangela Sylvie boni ozali kobima na makangu na ngai Jantini Ngobila outi kogangela lisusu mwana mwasi oyo Kati Masulisi oyo azali mwasi ya Petit Titan donc azali kosakana na bango Jantini Ngobila bana Congo na ekoyebisa bino aza makangu ya Denise Nyakero bakangi Biselele Jantini Ngobila bangi te ake kotala Biselele basalaki plan basala babimisa ye na prison Denise Nyakero abi vanda kimia ngamoko na kosengela ye liberté provisoire kala mingi te boko mona liberté provisoire ya Biselele abimaka na Denise Nyakero te ezali nde Jantini Ngobila Jantini Ngobila azalaki petit ya confiance ya Tabulei ake kobota na fa ya tese bakabwani na Tabulei Jantini Ngobila asilisi basi na ville ya Kinshasa
makangu ya Denise Nyakero ezali Jantini Ngobila bateka na yezandu ayebisi Denise Nyakero ayebisi Jantini Ngobila yondo kozala directeur ya campagne na 2023 ya Félix Antoine Tshilombo. Tshilombo alingi koyoka te. Ezali biselele te, ezali Jantini Ngobila. Na yaki kaka pona koyaonola bino, nazana mingi ya koyebisa bino te. Biselele azali couverture. Basala makambo na bango na ndaku ya biselele. Mwasi ya biselele na mwasi ya Jantini Ngobila leki na kulutu. Mais mwasi ya biselele a trahir ser na ye mwasi ya Jantini Ngobila. Donc Denise Nyakero tika kindumba. Eleki yomoko na ba ipo yomoko bimana kimbuta obimana nyoka longo Tshilombo na ebite shwani nyoke na ekosala ezalaki molobeli ya mboka le prophète King MB Élysée, la voix des sans voix. Bana Congo Denise Nyakero makangu na ye Petit Didier Budimbu mais mikolo azali ko renier mingi na Jantini Ngobila. Yango monaka Denise Nyakero alingaka Roseline Mbombo te po Roseline Mbombo pe azali makangu ya Jantini Ngobila. Et Roseline Mbombo azwa mobali moko ya muke mwana 84 makangu na ye. Daniela makangu na ye azalaka na Liège. Yango Daniela kendaka mingi na Liège. Bana Congo libabe oyo boza komona bo soto bozo mona Tshilombo ko réussir te pona infidélité ya mwasi na ye pona incompétence ya ye moko Jantini Ngobila zo beta tolo mutu akolongola ya zate azo sakana na Tshilombo po adobaka mwasi na ye Denise Nyakero. Tokomi mbala sima partager vidéo yo. Merci.